L'histoire du jour, maman ya Belgique, osali soni. Mutakala na yo tamboli na net, mutakala na yo tamboli na réseaux sociaux à cause ya kobimana ba jeune garçon. Suivez l'histoire du jour, maman ya Belgique, osali soni, nidite na yo ezali banda na réseaux sociaux, mawape passe. Suivez l'histoire du jour, na Dikina TV, na YouTube. Suivons. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne à autre m'a dit. Dikina donné kando non tete la Kema Fumbe en direct de la Suède. Mbote mingi na ba oyangai. Mbote mingi na ba sponsor officiel. Vraiment, la championne a dessus. Aza vraiment dessus. Aza dessus ma casse. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de continuer. Vous avez besoin de continuer kaka. Eza pe bana mikete o ba adolescent de bazo sala ba bêtise wana mais eza ba mama milimba ba mama mikolo na esi ko beta CT na ye ko beta CT na basi o bazo yoka te baza ko se faire filmer pendant ozo beta match ozo se faire filmer bandeko disole za ya mama moko ya Belgique a se laisser filmer pendant bazo sala makam na bango ya papa na mama histoire amikolo pendant bazo beta bale na bango maman s'est laissé filmer a se laisser filmer nzemba kofi ezo beta na sima a se laisser filmer aza ko mona ke muto aza ko filmer ye mais tellement lengele ki lisukuto ezo ko kata ko fongwa mate o kansaneti moi adolescente moko kansaneti keza mbala liboso nzoka na kotala na bano zana bango cela veut dire c'est pas la première fois. Ou s'exposer tina ndenge wana. Comment tu peux te dire ngana ka moi hein eza lokwa molimo ya mpuku mpuku amoni ke parent na nga ya kufaki na mutambo wana metamba tili kaebo batie fromage akokende susali ya kanga. Et ça c'est l'esprit ya souris. Otolingo zamayele était surtout biso basi biso ba maman. Vraiment la championne en sengote. Je suis désolé mais ça fait mal ya komona makambo boy. Ça fait trop mal. Pourquoi? Il y a des histoires. Oh, ils ont se répété, ils ont se répéter. Tu peux te dire que quoi? Que moi, ça va pas m'arriver. Pourquoi? Ce n'est même pas ton mari. C'est un gamin. Yo mukolo bongo bimana moi jeune garçon. Okanisi nini mi bala lelo mi bala Bluetooth. Babo lingwe za resute na ndenga ba parents na biso hein. Aujourd'hui, les hommes ne savent vraiment pas respecter les femmes. Surtout ceux qui ont yebi na ok non, relation aux vivre hein. Et ça relation ya nini ya mame. Et ça relation ya keba la championne à lobaka yango même aux na relation moko stable ma chère ndeko moi si téléphone à mobile ne ko bunga tout peut arriver biso ba congolais tozanga na mutema mabe ba kosala tout ke bana na yo bazwa ba vidéo wana et quand tes enfants bazui yango ce n'est pas une bénédiction pour tes enfants. Vraiment na yebite et c'est juste quand il y a minute mukie mais osa nini eza mawa ba mama tozo mayeli ngana lobarango la championne na lobarango même que champion lobi ke te mama pona na ndenge nini et simba te poto ke na wapi c'est pas que na confiance na mobile ngate non tout peut arriver. Nano yoka teke ba botoli mutu téléphone nano yoki teke mutu ba yibi téléphone nano yoka teke mutu bosse ni téléphone. Et ça va même là-bas, mais ça, au moins, la moutazo qui m'a marre ou quoi? J'ai oublié mon téléphone. I forget my phone. Si ko pendant ce temps-là, même sous qui l'aime sous qui n'a pas du tout bente nini, moutako e cocotte. Et si li, hein? Ba maman toza la sage, toza na bana, toza na ba famille. Et ça bozoba. Et puis mouto a filmé, kodo ozomona ke mobali a se protéger yemoko. A se protéger yemoko donc a vu penda caméra azo filmer maman na biso ya mukuli penda pour longue. C'est pour ça que quand je dis mukuli moi aussi je suis mukolo. Pourquoi? Naza maman naza mwana mukete. OK?
Donc, on a la maman ou pas maman, naza mukolo. Par rapport à âge nanga, naza mukolo. Donc, je ne peux pas me permettre de faire la makambo mususu. Donc, vous voyez, vous avez la caméra de longi boyo. Et lengo, quand c'est dit, moi, adolescente, moko bo, n'importe quoi. Hein? Siko, batinde linga vidéo na yo, naza na ba photo na yo. Natia ba photo na yo. Natia ba photo na yo. Et loko bosala ki na kukwe koko bimana poasa. Tant yo maman, ya ba 50 et quelques. Tant ozo bimana mo ba jeune, ya ba 20, ba 30. Ozo s'attendre na nini. Ozo s'attendre na nini. Eza juste ba mo profit. O yo pesa ba jeune, wana mbongo poasa la na yo. Et puis pendant ce temps-là, o yebi na okete. Eza le msu ke no posa nzoto bo eskizenga lo kwa yo linko banga nzambe te. Ozo mitika po ozo se filmer. Elengi nini yango yo nono yo kate. Poza mama ya bana. Je suis sûr, Congolais na mutema mabe, nga na soda na zub vidéo na, c'est sûr et certain que bana na yo, bakozanga komona ba vidéo na ote. Eza mawape passe. Batindi ba photo na yo, batindi nga vidéo na yo, ba capture pe nini écran na yo ya Facebook. Batindi linga yango. Nga na yebite, ezalaka nini. Ezalaka nini yango penza ongai na yebite ba mama. Et ça, nini les jeunes filles. Faut faire gaffe. Hein? Il faut être sage. Tozo beta 7 temps midi pourquoi? Hein? Ata bolingangwe le kindenge nini. Même à toza na confiance à 100%. Nga on a solo banabino. Je peux pas me permettre ça. Que mon mari prend le téléphone pour filmer. On filme nini. On filme nini. Yom tozo mona en live. On filme pour kende nango wapi. Hein? On kende nango wapi. Siko yo mama bongo, ozana bana. Je suis sûr que bana na bako mona vidéo no yebisa ngai. Hein? Na entourage ya bana na yo ba connaissance famille na yo et kozala ndenge nini. Je suis désolé mais mon qu'on doit se dire des vérités parce que comme ba buzoba. Hein? Buzoba. Ozo mona bazo filmer ozo kanga miso lo kwa soki eloko nini yango neti nano o nano salate. Ya kwala eloko nini ya sikeza wana. Cela veut dire on les cas déjà par là. Sentiment ni nango ko yoka ke o nano yo monate nano o yebite. Hein? Tu te laisses exposer na ndengo no za maman mobimba. Cela veut dire ba histoire ils ont les kabutu na moyi na ba réseaux sociaux ba biloko eza ko tambola par erreur ou bien par nini ou consciemment o yebi yango. Mais pourquoi se laisser filmer tina minute wana? Soko lingi no ko banga nzambe te obi ke no posa njoto leki bo limbi sangai. Bomata mwindati. Ata bati le caméra aux ala molili. Hein? Ok, poso chamis le quoi. Franchement, n'importe quoi. Hein? Si ko bana na yo. Famille na yo. Bande kono ya mibali, bande kono ya basi. Baki no ko mona donc poke na yo tina niveau wana. Hein? Et puis mobali wana san ko makasi. Papoza mutema mabe siko zali soko mona vidéo na oza mutema mabe. Et puis bato ba sala ka ba système ya ko exposer basi bon na ba biki. Tige nini o tige coton. Kirdan. Oya malonga yo moni ko filmer ko laxi la batouane. C'est quoi ça? Pourquoi bato ko kuma mutema mabe bongo, hein? To ozaka raison que téléphone e bunga ki. Téléphone e ke no ko bunga na ndenge ni. Donc, on dit que mouton zo bimanae, azana bana, azana famille nae, quand on exposé ndengwana, tu sais pas que ça, ils ont touché famille mobimba. Hein? Yo se filmé te, mais on filmé mon ningo, on filmé longinae, on filmé nyon soyaye. Juste quand on a au sambu ça y est, à l'état au sambu c'est aux unis. Aux yeux l'eau monté. Et aux yeux le côté, c'est vrai, la femme, et ça sonne pour na yeme yozwinini ozwinini ba maman surtout bino ba maman mikolo bolinko bimana bana ba 20 ba 30 ba toto ya Congo bana ya Congo lobi Maria me fallait mais la championne vous c'est fallait bana ya Congo hein comment ainsi bana ya Congo ainsi que toute l'Afrique bana nyonso ya Afrique ba jeune garçon na ba komi ko sala ba nini o ya chantage a filmer bongo azana vidéo na yo ekomi tindela mbongo pona sala boy tindela mbongo pona sala boy moko na yaka ko pet na yaka ko pesa histoire na ye ah wow ba pesi 8 mois ya prison ndeto lo bazana kati ya prison
Je suis esclave, il y a ex-copain nangai. Et ça, jeune fille, la biche a 22 ans, d'après ce qui témoignage. A même moi, on a tina nini, on a tribunal, ba au samba, ba condamné, ba payé prison. Dès que ba voisin à le boire. Mais bolingo yo kate. Mais il faut mon maman go. Akei penda on dit, o kansata tanga dans l'église, tanga sa adoraka. Nzambe, asala ndenge wana. N'importe quoi. Otika makambo ba maman. Botika toza na ba famille toza na bana nidité na obongo eza bénédiction te pour na bana na yo. Imagine toi bana no ba mona ba ya ko yesu pete ke maman on a vu ceci au mona ka mona l'aime ça s'est renfermé mona comité ti mona zo yo kalisusu te tu vas te demander pourquoi mais amona ki tenia Adam ya maman franchement na bonde li pe bino ba papo mi te mama be surtout quand o ba sala bongo ba tige coton na ba kir na ba biki ka nde bazalaka na audace wana ko publier makambo bongo eloko pe ya malonga te na ebite la femme mystique yaka na no yemba na ete so yemba nzembo nini mais yaka na ko yembela ba mama po eleki ça fait trop mal triste boy batindelinga vidéo ba photo na yo na compte ya Facebook na yo. Donc tu es là sur Facebook, peut-être yo moko yebi na noté ke ba exposer yo. Hein? Na compte na tali na moni na news de star ati photo na yo. Eza na mutu mususa ko exposer yo. Sans doute sans nini. Okoma tozo gagner la bana yo mutu yo kazate. Pourquoi nous en tant que parents nous devons être des exemples pour nos enfants. Photos à l'exemple pour na bana biso sikoyo o lubani. Hein? O lubani. Pardon, ma vie, il y a neige, je crois. Il y a bien un mini bateau dans le Congo, dans le Congo ainsi que toute l'Afrique. Vraiment, tu regardes à la bête à c'était pourquoi tu as yokaté. Tu regardes à la c'était bon partager à ma cambaboye. Partager solo na ba jeune fille na yo. Solo na mbana na yo, solo là. Attaque au mobile, il faut éviter. Non, il y en a, je vais même pas. Ko filmer ngaite. Nandengeni, toujours ça là, ils ont live, live. Ko filmer ngandengeni, pot nandengeni. So yondo lingo tala ba film na ke do tala ba film na film na sona nzoto nanga. Il faut éviter de faire ça. Évitez mes chères mamans, mes chères filles. Évitez. Hein? Monda lelo muto alingi ote atana no boti te atana bana bazano mike ako bomba vidéo wana ko bimisa même ata après 10 ans. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est torturé. Ako sala kali kambo epesa au passe. Imaginez un peu, hein? Mwana mona nde mama ba obeta match. Ah, on a pensé que non, matière première, nous sommes maman, qu'on bande na fille, couvre non, qui vous tout. Pas tandier boy, le quoi ça wilki. Vraiment, c'est trop triste, mais dans les Libino, il y a trop, c'était la vôtre, la championne. Autrement dit, qui n'a donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Bah, gros bisous, na ba Yangai. Donc, bienvenue dans ma nouveau abonné. Partagez surtout, n'oubliez pas d'aimer et de s'abonner pour ne pas manquer de numéros. À la prochaine. Bye bye.